navanda wapi yebite musofa zake hao sera mela kajamba bale mbele wewe sera uta wana nani wana kama mtavua utakuna wana wapi na ulevo kinti hata kuna ndo kwa kitu taona kwa nani ndana makongo wewe ndio mmisema baba kwa atera hapana hakuna na visanta wana wewe dai sio vile baba wote kama ni patango bone boyeko wewe ndio bachunga watoto na wapoto kotanga na bato wana te na hiyo ndio abandu beta bali le fait revino ya brésilien mtabandu beta bali kotanga bato wana te pardon na ndio ngai ona makana tala katikati ya bandai na selemba ubega bandai bamuna peti woni papa kwa nenga da papa sola eda da selemba yani ko zana soyo obena wa Kongo portugais le mama kuna zana soyo sadiki bozana katikati sadiki mbose mpanzi MTV to s'abonner c'est dollar et mokonzi bébé secret osalaka no bondolo te kasi sikali bébé secret Chers internet, bonjour, bonsoir partout dans le monde d'espèce au Bozali. C'est moi Carmen Oudel Gasquin, la fille papa moi si nous ambé PC les na masoro quand ndenge zala na ka fara ana MLT pour na repese le ndi pour na repese ba tete ya mboka na biso ndenge zo ko leka na ka no lwaka oje kera sur la biso ba news ko ezo leka na ka tamboka lelo na zo libino na no mo bolinga to na posta ki e bolela ki yango ya trop mal biso pour ya mbaye moko le bugaro ya prince akoye apoto ko beta ka masoro ka ndenge za ba bilinga mbilinga za na ka tamboka apopo na cha o uti ko bima ni fait mboka mine faire rigola auti ko yema batebele batemba mise bele mboka batelemi wanti koloba wana keka mbala mona ko pesa mbote na la patrona la mignonne na bébé seke madame na ngamo wabi madame afutela kate madame asenga te tabu fa tout konde bébé seke bine bozana wana ke ya wuli museni code ya mboka 00 Yomoko babi bientôt anniversaire et kohinda na kina vina ngamo ko tongonda email mon vieux de moi tongonda email wana za ngai wana ke ko kuya mbala moko na États-Unis junior masangule ya ba junior 001 le big garçon play ba big garçon masola maboko bonki cameraman na ngai Ibrahim obi kandenge sano zo la le prince beau garde la prince car ndenge za to panzante ka mpoto keno kala vite fait bonjour. Bonsoir. Merci. Bonjour, Chantal Bola, Fanta Fanfana. Merci beaucoup dans les padres. J'ai vu des nièces, nous en tombons le moment. Vous avez le blog par rapport à regarde-moi. Sur le blog, j'ai vu des nièces. Non, mais je pense que le dernier, on a fait ça comme nous en tombons là, dans mon bas. Tela venu mulu ba nkolero. Fika kuma mulu bana. Aish. Mangas. Venu batala mangala na bina baningala wana mundani ba valeur na yete. Wala wala valeur na yete wala batala valeur na yete. Ouais. Ya ona ko ko ngam mulu ba. Mo ba tombolo mo mai. Ndo wala ngai. To ba mama mo boya. Promotion. Donc tala kala mo mbala yenne tuma mwasi. Et yembe la frère là to ba wala net na bible. Kaya mo ko mungama ko zamukana na ye. Ake mama ko yembe la mkono kuna pona nena mukamo wana. Boga de la poso ke na opeka ka benno le mama ko yema. Na ko yema ne ko aya ko yema. Kamba la monde ko la ka. Balubi faire rigola. Ayembi chambo ya misemo ko ya misemo na kata mboka la sabeta papa chéri ndenge za babi zulema. So ne zo ta ba mo ete zo. Ngana tan kombo zulema. Ngana tangi ke babi ke nzembo alobi zulema lekina tifa bi nzembo ani za ye. Zulema banda yemba muzike pa jibe. Tangela nga nzembo zulema ko yebi. Kotoka ngandela wana kati. Usane ko tala ki. Basele misoro kenga lo. Est-ce que vous pouvez m'avoir dans la vie pour ça tata mukolo. Tala ko fula ka bato susu na tebe. Zana ko toza mama mo boya ba naturel ko ngo beta masolo ba pekato. Ngo beta masolo. Zulema ayema ka watu. E pa jibe nzembo ni na so ho yibi. Tebe za ga joten. Agalo kuta ba yiba ka yeta. Mais azala no temps ba to ne mama sel mu tala ninga la baba ba mo ba la mikolo. Bazoya ko se na zo ya sayiba. So pa kena déclarer. Mais na kena mpiana na ye. Omoni ndenge bazato na plateau. Kena c'est kena va confirmer non. On to se na ya mama ni. Kas. Mutazo finga ba tu tongo mi jepo ya bitako ko za ndo kona poko za la peut-être moyibi na balabala ba yebi. Oko ana ina misa ba. Zula le dit ferré. Zula masaki dans ce pays. Leki. Comme c'est bon ya. Zawa nani? Ayemba mo wapi? Zula bakaje screen ya na wepa jibe. Abana biso papa chéri j'ai même na mutu pamba. Pamba je te. Siko yeli sana zule mabilo ni na sala pa jibe ba vocal. Zule mati revona na pétrole ko kuna. Eso wazo baba ndombe. Kuna na bobo ko ta faire. Bon va wapi? Ya ko va na bova. Même bato bazo tina ba ko va na bova ta ko va na bova.
bamisa na bango bazotina bango bana baza kuna na libongo musicien ero libongo libongo na komenya maite na libongo na kingabwa soko yebi te yeba onke musicien moko boya Kongo avana na kingabwa kuna na libongo ero libongo lisusu sikoyo niveau na avandaka kuna moto atindaka kasi mpona koyebi so moto atindaka bango kolinga kotengisaka bamusicien baza bambeyambeya te na kisasa awa po ke bana ya kotomboka boye na kopete bakable awa eko basusu mokamati baza ebele so nalingi na bando ntango elokengani avandaka wapi oyebi te mosusu azalaki awa fere amelaka diamba bana ebele oyebi eseka otaka tala moto okutaka kuna na orevoir Kinshasa kuna ntela bakongo oyebi te momise moko abofera afere avandaka kuna na kisanta soko ozoye bango te tembo tolekalasi toleka lokola kati bana mona nte fo bayeba te nzembo wana eza ya faire gola je suis de nuance parce que sur zule masoki nzembo wana eza ya ye il falaki ndenge aza papa chéri wana ayembaka ngo avant po aza na succès te bazulema wana kotanga bango te na musique kotanga bazulema te ana yebisa ngo na émission moko torewa pesa na yebi soki zulema wana eske oyebi vulu na ye te soki alali poni abulaka nini ye moninga na baninga koto abulaka ndenge nini bamelaka ata bachampagne ya soki bamelaka lotoko agene baninga soki bapizza na ye soki aza na bambongo mpona nini azobule bapizza te azobule baponda limondo basafu te biloko bazulema balingaka po mutu normal akovanda na petro kongo te na batoire oyo basola bangombe musicien est-ce que oyebi kaza mokolo ya papa chéri ataki nga kati fa kati oyo velo apamba bazulemamamayasete monangani azawa te merci beaucoup na mare bato bapesaka kombo wana baza bamare na biso bato bapesaka kombo ya bogard de la presse merci beaucoup que son âme repose un peu Nelly Bomei donc mpona koloba ye te bazulema wana eza neti ozotangama donc place wana aza neti moto ya Barcelone olingi otanga lisolo ya nakoloba nini fe ekola aza numero 1 mokonzala 1 eza afere bayebi ke nzembo wana eza lepanda yemango depuis 2003 toyoka yango bango bayemba wana J3 depuis Brazzaville parce que un certain individu moko boye aleki na TV c'est ma chanson ta chanson est-ce que toi dans tes répertoires tu as déjà fait combien de chansons faut toyeba okoza komemaka matiti te olobike o ndenge eza boye lopango wana eza ngai moto nasombi osombi wana ozomema matiti qu'est-ce que moto lopango wana eza yo est-ce que tolema bazalaka bon moko na fere parce que fere façon ayembeli yango ondire seli diom yango nayebi so même baméricain vous avez des problèmes nyimbe tumobilemishi puisque façon fere akokakola bino filme otala seli diom ndenge eza boye bandoluka moto aremplace otaka naokambala moko Bogard de la presse toquée sur le marmot bon d'abord comprendre qui réponse ya ye moko ba ke ye nanga zana soko moni fe golo moni ya kusema oui je veux des nuances comme ni somo ka siko tout à l'heure on a tout à l'heure to moni robin mundi mundi ngazo demanga bato wana kotanga bango te yaya bato wana ngana leko fola bato mususu te ba impoli totanga bango na ba émission te ngana yebi robin a jouer ba mutu te pona te mona mais aga nani kasi pona moni nanga de ma ngai naza na ta wana bazotina bapeti wana naza na ta wa bato wana te tosala promotion ya regarde moi nazoloba boye ils sont utilisés par quelqu'un zala eza mabe yango na ye biso tv oyo ekobomisa bato ebele ekobikisa bato ebele ngai nde makambo yo makambo bon oza makambo mpo oleki na tv otala boye aza na eloko te afutelaka oza ba nombre de vie na internet la isa voiture le plus cher nombre de vie est-ce que eza nombre de jeunes nombre de vie ofaka ba million de vie mama okompare sikoyo fere oyo wende kolosoi atika oyo bayemba na franc congolais ale oyebi teke bamise congolais babajaloux susu na bango ezalaki nini donc kolosoi yakufa ayeba bango libumu tulu fere bayebi epa wendo madilu est-ce que bapeti ozotangatanga mikeleke te mikeleke to bayebi bango epa madilu susu na bango ezalaki fere arepetaka na ye nde to ata esika lombo atika yo baza niti place oyo fere arepetaka oyo litani na koya korepete place wana yango kutu bato okozali barepétation te bango orepete na banganda mpo basala sho ya mabe kena alobi ke naza nani confere nini
Quel a oublié ça encore passer sur la vérité. Démarrer. Batuneti bakeno wana batalaka mutu aza ne face net mboloko. Nazo ye bisoka si yo même tozomi. Kotela melanga kofinga te puisque ba balizaka bafinga. Mais la mutu ngala bilena makamora. Manana ne pas ina bango kuna. Sina na banaki pe. Banaki pa même manike. Manike na kanya Nicolas mission na te manike pe sa fingi. Fotala. Bamombaya. Tala batungu na kana moko. Bana bandali wapi? Next nani mwana bandali? Quel mwana bandali? Ya wapi? Manike mwana bandali. Manika bana la bambole petit pont katikati ya. Zelana expliquer yo. Manike depuis quand ça mwana bandali? Manike yo wapi? Oh. Tala katikati ya bandali na selemba ubenga bandali. Bambole petit omoni papa sola ndenge za papa sola. Eza da selemba. Yani koza na soyo obenga wa Congo. Pour que c'est le moment où on est dans la soyo. Ça dit que vous avez katikati, ça dit un baisser mon panzi. Angola mwana bandala konna bandala tangi na bandal. Bokuta la bandal yikuta bio zo mwana bandal to zo mwana kotama kele. Ngai na la mwana makele te, ngana ka mwana bandal te, ngana ka complexe, ngana ka koya. Oya ko. Ngana ina bandala acha 10 ans, mais na za ba mata ngala tala ba ona ba laiki. A laiki na bi. Ozo comprendre, ngai na za ba besina bile wana dina ngai yebi. Ozo comprendre, c'est wana Nicodème za weta matolo et pas besina bile. Regarde la presse, j'étais déjà là. Nicolas, je vais bien, papa, maman. On se fait ça, nous sommes des. Non, non, la bandale, mais la yala, on a déjà 10 ans. Natana, je connais la bandale. On a déjà ramassé, la bandale, la bâtisse, la bâtisse, mais ben, quand il y a la biquette, tout le monde a besoin de la bandale, on a deux foulanga, bagal, la biquette, là, on a mis sur un monde. Toujours le belay à moitié, bandale, et nous allons appeler Moutoularté. Mais pour la raison de ça, il y a des gens qui ont fait la lumière et attendent la bandale. Tu fais ça, papa, il y a bandale. Il y a mais si le gars est comprenant. Il y a ça, c'est des papa bandale. Papa bandale, pour ça, papa, on est net génération fait, n'a pas papa, on connaît fait. Maman, je suis bazar, papa. Net nani. Tanga oyo yebi place ki ngani fait ngana ko no tangi rolinga te kala ko tanga tanga kas fali po pala mapona mabanda tanga ngayo sosena nga tanga zo tanga utanga beni mapango ko ba lupango wow baluba wo wapi wenza baluba ube baluba ko wenza baluba omonte ko yebi bandali bien fait ngala yebi bandali bien te ngala nga mona limiter yebi sio falo ba ngala yebi soke elo kuta fait la ba mapango na bandali wana omoni yesu ndibu fait en face à yesu ndibu wana yebi oyebi anwa lokola oyebi kuna ba territoire kasi pona oyebi soke to botani moko moya loda o ya fait oyebi anwa la bandale ba yebisa kingai ba maman les patrons dans le moment où c'est fait le patron de la musique c'est toujours fait na mbongo na succès na nyonso na kolata vienne mpanya voilà la bandale ba expliquer kinga na yebi soke c'est toujours le patron qui cartonne qui est le numéro 1 de la musique congolaise muto ko boya zate 2023 na ndenge tozo sir sango ya on tozo sir ça en faire innocent la petit na ye faire innocent bazo biso innocent oh mais muto ko na biso bien toza ndeni eza wenge mama na le biso muto ko na biso bien ko za bien faire to za pe bien na yo eza bongo tu veux ça la passer avec la musique bien na héritier matana bego la deux fois et bon bien filé na yebi so mama tozo tanga ba pour nini boyo toujours mabata awa tozo leta ma pour nini tozo tanga ba mondalise muto envoyage ke na uleta concert na poto ok héritier ça va oh héritier na poto mais pas en 2005 ah tozo tanga ba to ba za wanya c'est bien muto ka leta concert malamogo shosho osemi pantala sika ospasa mama poto wapi yo moni poto ango boni boyeko oni tele batuzo bazobe na poto ah no kotanga na bato wana te na yo obino na bando beta bali le fait obino o ya brésilien mutabando beta bali kotanga bato wana te pardon na zo bela ngai ona manke na tele kambu ya le 9 mobile le 13 le 10 octobre mwana bendana ya wana ba kosera le padre Jésus de Nuance pour concert wana na yo soza ya ndondi Daya, ko sama yo qualité o lokota yango. Opposition bo o lokoti yango wenda ni. Ndeke dimanche ba conseil bete da place. Mama conseil beta maki ya ofele ya pa ya jibe piana. Ba conseil se fait mbongo, jibe 5000 francs, soko tena conseil 5000 francs, même la boîte achetement ils a pas même secret. Conseil on est 5000. Allez-y comprendre. Yo kutamba na montant me dit pour rester ça coûte 5000. Taba ko ta femme mais 5000 te. Taba. Conseil à 5000 francs. Ah, on a des gars. Naza kuna te
concert avec un gars de la Rosa JB JB ba tu vas ça qui marche téléphone na ba mana ki bu e ko na zo ka bu no ta bu ba lo ko lina o muteneza e ko yake na lokoti mais tout le monde va faire un concert et pas une sous ngala za ko tala ba ye biteni ah na kenda ki na ikiro ba shina kenda be ba fali pour na kenda pour na kwa nini yo lingo chara ba ngai mo yo za journaliste ngai na pesa parti pris soko za parti pris tena yego za mutawata ya mo ninga na likina emission na lobi yango soko za mutanga mususu na nyana le gate e ko la wongo le ko la ko tola ke no Carmen mpe ya papa ya rete watana na mona abuna na ye yo ko ninga ninga za bo ke ndo pepe to sala emission na brigade e tsa ko benga na wote ke ya benga na ndenge ndi no ko za emission na brigade kan ninga ko pele wote bo tala eza na comprenant eza même moral yoza motu na biso mutawata wenge wana eza baverité awa bandeko ya poto ngele eza boye mututu apesa batandasi na ye journaliste yango omile du village aza lisusu te eza bato ya tv tomona journaliste moko ayawa nadine lokola ayaka nadine kitele boye nakoloba nadine je n'ai pas cité le nom des gens journaliste moko boye ya efasik aya bando faire affaire aza mpuku tout ça apesa tendance nani apesa tendance te tout le monde là Zach le coup apesa tendance na yoa on aura peut être pas déjà la qui ça papa donc ana JB suko yo wala la part suko on a JB te kasi yo zala la on na au milieu du village on peut masuka tembe sans que yo va le côté na bido continuer le tenga la au milieu du village Daniel ça putain wa timbe la cop agenda la mogate yo makambo sokutana mati suka ma eza makoleki na zoba na TV na mona na biso tokoma na ba parti pris soko za ta parti pris to kolia te banko ndeko bo comprendre parti pris trois personnes non peut toquer na biso na rejeter kana trois personnes na opesa mota to ngai ba mota to na commandant de la ville pour ba ke to mo ba soko batalar tango boya béton kanagas biloko la bino mesala ko kanisa na ba journal tout oyo na wa journaliste bakaye peut-être ngai na web papa bima ngai na kota mais non où allons-nous on peut pas vivre comme ça donc un journaliste qui se réveille pour aller au travail directement arrêtez ça c'est quoi ça par un individu faire rigoler je suis de Nias à la mine de surprise en tout cas merci beaucoup à Charlie Prince Virginie Manganga Batutu bien nous sommes dans le bon Inch'Allah et aussi on a beaucoup fait sa directive nous sommes les pas de voiture comme le 24 à Koya surprise de Gozala mais bana poto billet à $25 donc ça va déjà tout ça moment à vacances quand moi je te dis merci les pas de Jésus de Nias on tombe l'homme qui frappe mon maï faire ça mon maï oza moluba te papa elingo bani na loba te papa na uta te para boga mais nga na uta par avion mais yo lo la nga ke no c'est ko zo to ko zo na kolo nga na ozo afika par avion différence na avion quand to mesana o matango pe merci beaucoup lobola c'est boga de la presse merci bien mo boye que boga de la presse abima kama o do que le fait boga que le biso boga de la presse pour allo de la biso la vérité pour tout le monde mwana ni mo boye que o tu ya lobi kaka ndenge ezalaka même pagno pesa rasango na Francis Baby Star zala yo zonga yo solo na solo mo ka ka se ngire bote David fatake ba be fatake o pesa ka sango na tanya manze pesa ka sango na even malo chete mais le tisa mombe wana star na ngai ka nenge ezala tanya James lobi madame kaka nenge ezala na lobi ke bana poto ino bozara nga o de cœur a le bara juste kaka ba vérité na singa raté na lo bara juste kaka ba vérité awana MLTV1 ba banga s'abonner massivement na MLTV1 bilo mo ko mona ba traiter la notu ya kanoto la même campagne ngezaka po awa pa la bara juste vérité na sala émission na restaurant Delgado et pas moko ya mami ya batu ya maman nga maman Germaine Mpoyi je te salue maman je t'aime beaucoup famille utenga tuna pesi bino mbote kaka ndenge za kapena nga toni koko na lobi ke banga obolinga Carmen Odia bo s'abonner ba jouer patron bilo mo ebini na sitara ba jouer patron ba lobi ba jouer patron de na sitara Charlie Poulembo mo jouer patron obi joueur o asola kitoko ba lobi ye moko patisa sungule o pesa ka sango na bana nyoso Belgique na le labino ya trop Dieu merci beaucoup ni ya Marlène Tessa dira nga moko ngi to sote kala kata maramba ngomba madame na ngana zala chez ba madame tabu fatu top model ba lobi madame futé la raté madame senga
basengaka te toke na titi cibola madame nana te tope triple madame balobi ye moko top modèle Rachel madame balobi bébé secret madame toujours totoloba madame bafutelaka te bamadame basengaka te balobi yeyalanga moko Sandra Mudimbi madame yeya bato ya Christiane Mudimbi motema ya Hervé na Belgique tozoloba madame bozosakane balobi MTV tosabone sedola e mokonzi bébé secret osalaka no bondolo te kasi sukali bébé secret